Salut, bonsoir mes chers fidèles internet, téléspectateurs, news to ya Lingala News. Nabiki na mitu le bomoni mwana mino mbongo na kombo ya Christian Boke. Ndeka bose plaka mingi na lo batona ki mo ndeka na lo ba longwima bokolo bot bokinyo. Le page noire so muninga mwana mungala Boke na le casquette nanga noir, short nanga bleu de nuit. Pona kozana sengate mo pona pito. Ya kusala mo hommage ya kolobela le web andi kumbel oboti kotika biso ba artiste et comédien. Bibi ke ba artiste et comédien nyo sur monde entier ba balandaka toujours groupe les ambassadeurs, groupe ya président Bodago. Amici bazana mawa elongo na bino, surtout bana to ya commune ya Kalamu, précisément Kimbangu Fokobel bazana mawa. Ya on avait qui bomote et tant que mon amour de la part n'est pas le rabis et la vidéo de la comme ça là équipe maya lingala news et qui t'acquiert précisément la carte qui m'bangu et c'est qui d'abord top en les bourses na yemoko le yemei numéro 1 groupe les ambassadeurs américain peut expliquer biso américain peut compter les sables américain peut confirmer ce qui réellement ils ali ya solo. Donc pour ça d'abord merci mille bandeko bazu batana bongo d'abord ya kolanda biso ndira ki ya Lingala News bika na lobaka soza mutasika s'abonner liker mais ceux qui déjà vous en a biso tikela soka j'aime chana commentaire na si comment émission ko ya to ko bwa ko libama ya ofele na bandeli bien ozala mutasika kolanda biso na kati ya Lingala News to mutakala to sengi na yo soza mutasika liker et s'abonner au tché non ou prenez non en commentaire mais sur dans mon d'accord c'est la même mapeka ko like que tu les biso prenez non en commentaire na émission ko ya to ko boa kayo massivement pona ozala oyo ka ba guana et puis ça au pe kitoko ya na biso un petit d'abord merci la félicitation ma petite sœur qui s'appelle Exociana Boke, la fierté à famille Boke, la famille Zulu, à défendre la Katia, défense la graduat dans le de médecine. Puis nous avons merci, mon papa parti tous les le PDG a Lingala News a souhaité encore heureux mariage n'ingé ko sala biso plaisir ote ko bala maman na biso officiellement bato ba batana micho papa parti bon tout la ko pena molonga ni ya maman na biso ya kati te ka m'appelle encore merci à toi à mon boss en commençant par Trésor Kabingu le manager Fiston Kiwaka le manager et encore le TMD Bob Kalukenda et bon vacances à Bob Kalukenda à monsieur Christian Kiangue Beni à mes encore mais ça va aussi du bang malgré bon tout forcé aussi quand même mawezaka na mutema ko perdre d'artiste qui toko d'artiste toko non on pensait qu'il était bon ces jours quelque part libanda na Messi Bob Kalukenda mais c'est Christian Kingebeni et mais c'est Ken ba condamné RTN les ensemble maintenant artiste Boudra Kula. Bonsoir artiste. Ouais, bonsoir les Chris, bonsoir vraiment la Nignon surtout. Il y a Lingala News et puis la Roche Boke TV. On a confiance au ça la biso vraiment. Boutique a bisoté à tout moment, vous en avez biso un problème tout boutique a bisoté. Et voilà pourquoi dans la soirée Lelo, là, je vous confirme que tout ça en matin à mi balé. Moko donc un rôle bandeni. Secrétaire Nabiso vraiment il bosso il y a groupe depuis banda. Il y a secrétaire numéro 1 groupe. Et à part wana azali vraiment muninga wanga autre bana avant même makama groupe. Tozagi ba minaye to milaki na ye ti makama groupe ko koma akomi secrétaire de groupe à part qui secrétaire wana ba zagi acteur normal et puis aleki na ba poste moi belé na kata groupe. Basali vraiment mingi. Ba image na ebesali na si bo mona ngo bolandango et puis au moment où tu vas se préparer pour te rendre hommage à moi, image moi qui te croise pour naïe, car les lots, tant que pour tout travail il est bon, tu commis
juste na lopango ya bataradi taradi tango to tourner wana to ki makele pa na bango bato babimi libanda bazolela to tunini ndi bazo apprendre biso kina taradi pas confident pour le moment taradi pe atiki biso voilà sango ya pas sango ya mawa est-ce que li ko yimbi na bayimbo ko ba ko na mito ba ni bayeba Yoana bango et comme bon na lolingi ni to ki liboso na ngambu ya secrétaire na biso l'agent. Bon, secrétaire na biso vraiment a été okufa par rapport à Bela iko mutu nyonso tuninga Belaka. Et puis à côté de l'hôpital, la zone est normale. Et puis à un moment, moi réussi tu vois salagi et puis ba kele na hôpital. Bon, simba gité les nzamba sala ki azomuli munaye, voilà pourquoi kindaki. Mais neta ko fait que azaleka na kati ya groupe to pas loin ki. Bon, la joie depuis groupe banda tilelo alonga groupe te. Azana groupe. Donc par rapport à Taradil sur la Betty, azan membre ya groupe, bazaki acteur na groupe mais alongwa mais utigane en bon terme, voilà. Mais neti to biteno minga ko constat la jeune bi que Taradil plutôt que le bilango. La joie atiki bino bo tourner film ni aucun ami tu a kotika trop mon problème là film on est-ce que atiki filmé bon atiki filmé pour ça fait un moment bagamba groupe vraiment abandé ko mona na souté par rapport au travail na yo comme au travail nous permettre de souté vraiment na bata même ma répétition à mona donc atiki biso na promoter de tourner les films tout ça qui wana mais atiki biso na nere monta film néanmoins to ko singa d'abord na yemoko le papa parti bantule alors que c'est les mamans ko ya peut-être amora mon qui beaucoup découvrir artiste l'argent ngana bino to papa problème des artistes papa yebi qui sont ma personne de la baby papa ngana on passe nana posa on melaki va vai est-ce que ça papa Amich oyo bayebalandaka ba théâtre ba gag là bozo mo boti ko mona scénario qui toko be artiste la joie nous naza ko jouer alors que ba kisi moko be ouais bokoko mi belle pesa makasi le fait que za kisi ndo kisi ne bini salango après ko melan komi ko bina ne bi ke ngana bino banda ko to sepeli to ki plaisir mais amich o artiste wana zati artiste wana azana micho tamfi tubika tiki bana atiki moto atiki bandeko bazala mitema mawa bandeko bazala carbone bika micho bazali bon contacter ka numéro président Bodago akopesa ni ba détail vraiment malam et bis ana kata linga news tozaka ko kene mali mais simple to kozonga je sais pas président Bodago apesa biso ce programme ya matanga vraiment malam dika to mara justement mke pour na ko se faire informer bino nengo ne mutu équipe mbaya linga la news to critique et pas moko ba artiste au peut-être atiki biso tardi to vivre dans une famille bazali ko partager mawa pour pas ces amis mais batu ya mawa naza ko insister bon contacter président Bodago no ko bungisa des artistes na tamora munke pendant un mois ndi ke bibi passionné et ça la ramo saranate na mitu ne omoni peut-être Bodago na mitu akoni mala moko au père de barker na ba fruit na de misi ba keka ka boye vraiment c'est pas facile ngana binwaka tolanda
Donc, numéro habituel 089 53 59 531 plus 243 89 53 59 531. Bisa bino tututi komona artiste ndeka to le artiste akufaka te ba art ntikalaka tututi ko décrire bino komona modèle ya art to mona kati artiste la joie président les romoni artistes na obu ils ont se imaginer komona ba art kitoko boto mona wo vraiment ça fait mal vraiment. Il y a mon ablo aboué, agi moko parmi nous et a fait tibi sonné moi tant que tu as image vraiment tout le monde à travers la image wana donc c'est ça que passe. Pour à part y a habité mon toit à jouer le roi azati donc mon toit le roi azati donc il est unique à son genre voilà. Na kakati a groupe a joué déjà mais combien de films déjà? Bon on a filmé depuis bandili a groupe c'est quand même un film à Limboso et bandili groupe à tourna donc attends on doit ensemble na ba Blaise par exemple Blaise du Kama on ensemble na bango donc on filme tout tourna vraiment zagiwana et puis je pense à cause de 3 ou 4 films. Ce programme matanga tandini pe matanga ezali wapi? Bon matanga yana Masina mais non basali programme na limité tous les deux familles bavanda baso depuis tous un programme après. Est-ce que moi je le plus adresse tout et même contacter pour na bazwa programme matanga comment? Bon vraiment non c'est pelaga sur bato benginde obenga wana ko pesa bango adresse na pesa bango. Bon numéro pour na bato ba ko benga pour matanga o itali groupe des ambassadeurs vraiment na bande konyo surtout au sala théâtre même au sala théâtre té isa malam pe po babiloko to sala mo pona ko édifier bino to sala mo pona oté bino to kota na banda na bino sans permission donc to beta porte té avant to kota à travers la pièce na biso na maté ya mobimba ko bongo la papa ko bongo la maman ko bongo la mwana donc isa malam pe na moi ou to na mawa ya mako na biso akufi ya na bino pe isa la biso bien donc on nos adresse wana ya facile numéro nanga plus 243 89 53 59 531 89 53 59 531 donc so beningai même si WhatsApp ko melinga na opesa place matanga tolunga la matanga ya monsieur artiste na biso la joie hardi oui bien on a aucune beau tourner beaucoup wana là on quoi qui on se manifeste qui ça moi ni comme na mona que no mwana wa zakini maboko na yo ba siki ba quelque chose na domaine na ye obiso o ba yemi ba yebi bon voilà yaka mawa on a surtout na koloba yaka mawa lelo mo te ko pesa biso c'est mon moment ya mawa donc message à mawa il pesa toujours mawa tant que on ngwana tu as un problème sous de qui dépend de ma camus et de la mission à fatiguer biso et puis en même temps tu connais suna et le quoi ngwana vraiment tant on a kango na téléméga sur place na zangina na maluba donc na bato ina bango to téléméga ngwana donc to zangi même maluba bato ina bango comme ko lila ba fille ba bani ko lila wana donc et ça vraiment pas si vraiment mais petit peu le roi to za ba artiste tout ben non to ko l'excès moi to le roi to ina projet moko bona teams yango to kina to travailler na yango et puis to zongi to vanda pe wana su mwandambu ne yango wana parce que nabi après on est na équipe ya lingala news to kita tikuna na résidence
Il y a des qu'on a biso hardi, ce qui peut tant permettre, tu peux permettre de te petit pas en tant que l'argent ezali. On peut ce message ni d'abord continue d'abord ba fan na yo, ou balanda kayo, ou ba mona yo ambiance nous que jouer na hardi na la joie, peut continuer des familles ou ba perdre des artistes na yo. Vraiment on a bandi pour les deux familles vraiment. Ba sincère condoléances na biso ya groupe Mobimba. Na pesi na famille na bino vraiment nzamba basu na bino vraiment pesa bino mtema makasi vraiment bolo mola mawa ezamba kaboyaka donc nzambe nda pesa kanza nte mutazoka donc les lots oluba ezamba bumisa nzambe donc nzambe vraiment asa na bino ba terre en mi balé na éviter sur Norbani donc na bâti Norbani na ninga Norbani zo moni ke moins to culturité mais le sengi na bino bobo na mi so to ki na résidence ya artiste hardi. Je vous remercie. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle